Lembi tala neti wesali te kolia kutu ya bien te mbulu ebete dini si bandaku yango toko bote fatiango ayeli nini yango fa botinga bino ku azalaki o ayeli so abami lisusu bombi likola bombi to lembi salita neti bote pe si bana ba ovanda salite na salite to lembi kolia kutu ezate kolia kutu mo ya bien te tala bana basatu net ngakuna vote na ngali sute to lembi fati. On met en a ezaka ya ye na bana na ye na famille na epoa. Lobini il pona ba député au votaki. Eh, ta bosi le mutu lo moto. Parce que ba kima na ba ya na ba lisute. Ka riche mba ka ye sili la ngo mutu musasa na lo de ka riche sili. Donc lembi na biso mulo ebese ba toli bana misu ba la libanda papa boyo ke la biso ta mawa. Boyo ke ta mawo yo. Mbozo ndio kama loko to abatu na bino te eh pardon badi sala peza tanda pia mbali na poto likolo me osaka musala kwani ba auto fote ma basana ba onte ba on va ko bo la bise place tanda tibeta bandi ba osaka la sakana le ma salite donc lembi to lembi penza eh bakena ba onte allo siko eloko nini oyo ezozanga bino pour que bino mo ndenge bozo sala bien ni sala bo eloko nini ezozanga bino. Bon, biso a toi ba outillage te, toi ba pas outil. Donc il faut défendre. So tali ba toto to ba pas we bukani do biso moto fokusa kana quartier. Ko luka ba pas. Non pena to senga pa junior le mbalemba pena a aider biso. Foki bateka zara ya kala muta ko bongisa biso poto azali sute ba maye koma ko kota tina kata banda ku do bombu bombo na ka ndenge lembi bango samboko na mona ni te soka mona ni to sepela ka boy pasta pasta neti avokata me folo ngwana ni papa so woni papa te ni papa kata ni vipe ya pasi so teki to liani bombo ngani papa osuda wa azalete même na boulot longtemps tomo donc moi été Quand on dit que les hommes les tata du Cameroun, parce que c'est un niveau vraiment très ils sont vivre à l'aise. On est pour la rare, en tout cas, vous pouvez mater la plus alors bien, bon zapper dit. Il y a bien un euro de Mbanza London TV. Et pas de Bruno original de Bruno. Le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original. De Mbanza London TV avec de Bruno original. Mbote na biso bandeko balandi ya magazine Kimbantseke na biso bana Kimbantseke partout bozali to tombeli bino boye malamu na kati ya magazine na bino na si bozo constater biso nyonso pe toza na kati ya full oyo toza na kati ya Kimbantseke sika moko te bino ba bozali banda bino ba bozali na kati bozali na Angola partout na Poto na France, Belgique, Allemagne, même aux États-Unis, vous constatez full oyo et na kati ya mbula. Donc l'événement ba dégâts et salami makasi, ba dégâts et salami makasi na kati ya commune na bino na simambula oyo betaki lobby. Lelo na tongo te ko constater ngo biso na bino ensemble. Botala sima na biso bo mona ke pont ya Kolebe ya pona ba oba yebi Kimbantseke bien pont ya Kolebe ya inondé débordé ba mai ekoti na mapanga batu bandako edindi ba camion même edindi donc tolobela commune na biso ndenge tomisana kolobela ngo donc tolanda boyo kabino moko ba témoignage ya bana Kimbantseke comment est-ce que bazo souffrir parce que mai ntanga est débordé Mantanga et sali ba dégâts ya koloba mingi ezate tolanda biso na bino bandeko balandi en plein terrain en plein Kimbantseke mais débordement ya Mantanga parce que Mantanga ezaka rivière voilà faut tirage et salamaka et tirage salamaka régulièrement constant auto sali parce que mai et panzani na niveau au zo constater ba maman ba ko tala ma ba mai pour ba ko na bandako na ba
bao bayebi Kimbantseke très bien bino boa libanda boyeba ke soko za na kolnebe au katisi balabala oyo babenga révolution yango même tondi bo. Donc le constat c'est que après un débordement juste na sima nango wenza pont ba maman bazoteka likolo ya mai ya ntanga donc faut sombe loko faut kota na mai après sombe loko tala pasi oyo bana Kimbantseke bazala ko traverser na donc moni population comme na dégoût comme tout na ba député o ba votaki bazawa ba comité na niveau ko baté que buta ko bongsa mboka oyo na mona mais na katika ya constant de tozo tambola pour constater ba dégâts biso na bino ensemble to yi ko mona ke député candidat malheureux moko mwana Kimbantseke kombo na ezeti voile yende mutu asunga population Kimbantseke na osala o bango mo babenga communément pont ya riche donc soki wana eloko wana te ngozala mwa passe donc bokomona ngo pe na ba image soki yete engozala mwa passe pose tout bato bauta na ngambo bakata na ngambo wana donc tolo ba pe merci na mwana mboka oyo mwana Kimbantseke moko asala loko moko na bana Kimbantseke yango wana netina ya magazine na biso to tombola misala ya bana Kimbantseke to lakisa bana Kimbantseke bazo sala o bazo bunda pona commune na bango. Merci mingi honorable Zetu le le place de famille. Donc toujours continuer car constant to continuer. C'est ça. Pas de problème. Siko eloko nini oyo ezozanga bino pour que bino mongo ndenge bozosala deya misala boye eloko nini ezozanga bino bon biso awa towana baoutiage te towana bapau te donc toko défendre so tali batoto to bapau ebukani do biso mo tofokisaka kaka na quartier koluka bapau yango mpena tosengaka pa junior lembalemba mpena aede biso po ye mpena aza na ntiangu mpena donc aza mpena ya motema donc asala mpena biso mpena na quartier mabinda mpena donc tozo bapau baoutiage tosalaka mpe bien tosalaka salongo mposa salongo donc tokufa ebele population mpena ekufa ata bandako ndenge eza koto donc tosenga kaka na lisungi kaka
merci olobi nini sikoyo na bandeko nyonso oyo toekuta awa baosala misala bandeko oyo sa bandeko oyo omoni baleki wana ya mike sa bango me kote ope donc okoma kuta ata awa te donc tosenga mpena donc na bandeko oyo mpe kaka bazosala bongo donc bazosala kaka na bamoko mpo quartier na biso ekufa te tokende wapi esika okende eza te merci mapangu débordement ma ntango esalami awa esili nango yes alobaki deja olembi tala neti bosali te kolia kutu ya bien te mbulu ebeti edindisi bandaku yango tokopo te fati yango ayeli nini yango fa botinga bino ku azalaki o ayeli so abambi lisusu bombi likola bombi tolembi salita ndeti bote pe sibana baovanda salite na salite tolembi kolia kutu ezate kolia kutu mo ya bien te tala bana basati neti ngakuna kofoti na nga lisu te tolembi fati bomengo na ye ezaka ya ye na bana na ye na famille na ye olobi nini mpona badepute oyo bovotaki bosili mouti lumoto basene bakima na bango baya na bango lisu te ka riche ka ye esili yango mutu mosu asala na elote ka riche esili donc tolembi na biso mbulu ebesi te batoli bana misu balai libanda papa boyokela biso ata mawa boyokela biso ata mawa oyo tozondioka lokola toya bato na bino te pardon mbali tala penza tandeti ya mbali naputa likolo me aosaka mosala po ani baoyo tofote mao baza na bango te bango bakobonsila biso eplace tandeti boye ta bandi baosakana vraimen esali te donc tolembi penza bakeye na bango donc alongwa na Lunga. Kuna moya. Banteke kufa kala imboka deje kufa kibateke zaka ya kala mutu akobongisela biso poto aza lisusu te bama ekoma kokota ntina kati ya bandako donc bomona kaka ndenge ezali esika donc tosine loto oloba te bato mlo bakeleka mpa na kati ya mai boye ata mutu moko takozwa ata baministre oso bandenge bazala bambongo ata badepute oyo toponaka ata bandani baoyo bazwa kosala na makambo ya boye bato omona biso batika biso tovanda bazwi lisusu tolia wapi toteka wapi tolisaka bana na biso na bamarshe balongwana bango batika biso tovanda na biso lembi bango samboko na amonani te soki amonani tokosepela kaka boye mpasi na mpasi tala neti boye avokata boye folongwana lipapa soki bo lipapa te lipapa ekatani vi mpe ya mpasi boye so oteki to oliani bomboka lipapa ozula wana kailoba makambo ndo lobika esa lobaka pasa mai mukima ma telemeza te mama lobaka loba te lobaka mo te ke za te pasa mai
place à mai. Nde na zambo ya ka fala te quand même ba client mo ba côté ezate mai nde zo tulisa biso. En tout cas fallait ba bongisela biso bana bana. Bandeko balandi toujours na cadre ya enquête après que ba dégâts ndenge salami après mbula na kati ya commune na biso ya Kimbantseke mawa eza mawa makasi na kati ya mitema na biso famille moko lisusu na kati ya Avenue Kimbiadi mai ekotelaki bango tala famille ndenge ezolongwa bazotika lopango na bango parce que mai ekotelaki bango après mbula en pleine mbula ya lobi basibir oyo basibir tala ndenge toconstate ngo biso na bino ensemble mawa mingi Je passe. Est-ce que vous demandez moi on les a dit bon on a déjà bon déjà à dans la quartier billet là avec Kimbantseke Avenue Kimbiadi mai on a les amboule betaki ilobi terrasse mo eza awa terrasse isinga ke bakonzi baya bata ba niveau ko bana likolo ekitati na sema mai tsana na principal siko bon baya kati to benga baya kati siko mbule betaki wana le bouki terrasse mai continue à venir ça continue à venir et elle va clôture et bouki na mur ya nini ya le pont à clôture allemagne nyonso et continue à katia les autres bon l'eau na sema belezali la télévision na sawa la bilamba ba le reste ma ko donner souple de toujours ba bébé mike to biso la bébé wana to kimisi ba ba français to bumi ba nguna donc so tiki boy ma plein donc c'est une détail à la blogo nyonso tout c'est c'est eh blogo bébé beleza ouais blogo beleza et bébé ba blogo ba pareil ko ba wote blogo c'est bien la sœur so qui t'a sima kuna donc moi ko relate au mona to c'est kana détail na carnivo bele munene uta likolo na ngomba kuna ekita ti na se na principal ya munene bon ekina bango so ngule beti so batiki kaka boye ma plein siko toyebi ki na Kimbantseke mawa mingi na makambo zokomela biso mais to vota quand même te ah ba député ba la raté to vota bango ba ba mbongo na bango ba intérêt na bango ba ba bombe ba bandal ba limudo libana kaka député la raté ok bazati peut-être bango peut-être donc tout éviter de voter ou de voter té pour ça hôtel ga boye voter à fois accueillir la famille naï candidat député mo to aya la Kimbantseke tane donyo ba ma c'est la biso de yeki c'est député mo ga oui biso ba perte similaire on point biso tout to ligeda député mo de junior le malem ma uto ya mningo da sala ta batuna na mabata député malamu ywana biso ata député mo de en mingo lo ya di mais vous ça la voisin vous avez bien la quartier il y a pas de descendre ma classe c'est quand tu as des bango nous tu des bango mais ça arrêté au monde tu des bango kaka moi le beaucoup puis ça va tomber TV wana binza meza bilamba tu des bango kaka mais biloko les tapata makamba boy ça la raté tu fais la zamba ni bango ka so ndengeni kitoko te on a ba ya mwana les sandimbu les sali biso nde bapeuple te tolongola biloko mosusu ekundami na se bapère bamère bapate babiloko awa malgré tout moto akufi te me babiloko eza kala na se alors boyeba nde en tout cas, bandeko balandi SOS eza lancé na famille oyo ba père de ministre ba boyi kota na caméra parce que balobi baloba trop ata balobi eloko moko ekochange eza te yango tokosenga na moto ya mawa nyonso oyo akolanda baimage oyo moto ya mawa nyonso oyo akolanda baimage oyo SOS yango epesani na famille oyo boluka bango awa na Avenue Kimbiadi numéro 29 esika bakomi en tout cas kosunga famille bapère de nyonso ekei batikali kaka bango bandenge kana bilambo balati bakagbola tatolobi toloba nini
tozanga bato moto akosunga biso bazala na bambongo na bambongo na batelefone na biloko totaka boye nyonso edindi nyonso etio toperde na bakaye na basaza na besoin na biso aye kaka na lulendo numero 43 akuta na biso tokebomisa biloko kuna esika bakende ezaki basunga biso bato baza makoki baza baposibilité basunga bata pasi na biso nyonso ekei donc toza te na eloko te bande te suka te totika dans zéro dans memeya kabo nde toza donc banambula ebanati nde toza kabo ekabo ata numéro ya telefone eza suku numéro ya telefone ezali 089 76 60 353 so obengi kombo mama nani kombo na mama Préfina aveni lulendo 43 basunga biso mpo eloko etikali te mbula bande bandaki tolingi tobungisa na bomoi na biso die bon mais totikali kaka boye ebande te suka te nde kwa toza bonde totikali na bana merci mimi bakende botawu akwela Adidas eza bakiti na oyo kiti oyo suku oyo kiti oyo kuna mesa ezali te ndevudona na budule okuta na ntongo wana donc moye te toa banzela te nzela mpe baleta likambo oyo basala so bakana niveau vraiment po ezaki tovivre à l'aise boye te mona ekula kaka ya mokie boye aérojo ezalaka kaka en tout cas gouvernement tala biso bango yango elo na basu te oyo nana mbote papa tokuti yo awa oyi koyeba esika tokuti yo biso awa toza na communauté nazali kini ya numéro 29 alors moko oyo toza période ya mbula vers 23h15 minutes mbula nde ebandaki biso tolali bapongi nano ye te me toza na bandoto mbala mo tomoni kaka mai ekoteli biso na ndako toverifie kuna libanda na balabala mai ebukaki terase ebuki terase ekobuka sikona lipole oyo clôture ya libanda ezalaki mpe ya komoni ekoti sikona lopango oyo ya liboso yokokota na tunnel ekoti sikona lopango oyo tozali comme toza na lopango ya baporte ebele uni porte mai ezokota mai wana nzoka nde ezoyela bazelu bamai ekoti na bandako mosusu baporte efungwama eza te bazelu ekangi mpona oyanga nde nabukaki ao na marto nabuki porte yango tobimisaki banda na biso bamikolo yango sikoyo na ntongo oyo tozosala mosala oyo tozobimisa bazelu babiloko ezindaki tozobimisa yango yo moko ozomona donc ekomi nde carrière moto akufi te malgré petit mo alingaki aperde mwana 2 semaines mais vraiment nzambe aza makasi omwana arupaki na maboko na bavita ye azwi mwana par ça eloko kaka ezomona bakiti ya divan ezindaki ebande komonana te grâce ya kotimola
bimisi ba TV mosusu ezuti bamai bapareil ezuti bamai ete babilamba bebi epolipoli yango bozomona mosala tozosala nini bozomona ekomi direct carrière ya mabele ya bazemi. Papa baimage oyo ekozala suivi na bato ebele ya mawa mpasi eza na motema estce okoki koloba nini okoki kolanse SOS moko nyonso bato mitamo malamu oyo bakolanda yo ndenge nini bakoki kosunga yo bakozwa o wapi bakozwa babangi nyonso baperde biloko wana wana mpona kozwa biso adresse deasi na pesa oza na avenir Kimbiadi numéro 29 quartier Biela bino boza na esika okende te boza na bino toza kaka awawa nde toza mo tokokende wapi bakendaka mpa bandeko kuna mpe peut-être bandako eza mokie moye tosangana eza te toza kaka awa tozosalaka mosala oyo soki esili tofandi kaka awa esika kokende eza bandeko balandi émission na biso kimbateke na biso constat ezokontinue kaka tozaka na kati ya tete okomi susu na famille moko kaka na même balabala Kimbiadi même dega tokuti kuna na lupango oyo elandi yango mpe tomoni awa mpe baperde babiloko na bango nzambe mpe aza malamu kaka ke ya pas aussi ka ya mort d'homme mais SOS moko eza lancé mpe mpasi eza na mitema ete bafamille bazoloba te ata balobi bato bakosunga bango baza te tozolobela kaka badepute te ya mboka oyo bato mitema malamu nyonso akotombe na image oyo banasi bango moko bapesi baadresse na bango mais aussi na banimero na biso eza affiché na se ya écran okoki kocontacte biso oyo tomonisi bino famille bino moko na famille bosali lisolo Kimbateke na biso eza ya biso mona nyonso Kimbateke place ozwami yoka mawa na bafamille oyo na bandeko oyo baperdre nyonso batikali kaka makambo ekomi lokola bacarrière. Merci. Enquête na biso esuki nde awa botikala malamu bino oyo nyonso bolandi biso bozwami na Paris. Je pense à mon ami Hans Lemoine na Angola boza ebele baplatini kupesa bamermos matondo na Kinshasa. Je pense à mon ami Jerez Kimbesi. En tout cas magazine na bino Kimbateke na biso tokotambola pour tolakisa bino réalité vraie et vrai alors ya komi botika malamu mbalasi sida oyo esalami apres mbula okoki koexplike biso toza wapi po esalami mpe ndenge bien oyo eza toza na Kimbateke awa quartier Biela na avenue Kimbiadi. Donc soki na kotala vraiment eloko oyo donc ekose baaccident oyo tokotala ravin oyo eza na nsima ya niaka ravin oyo euti likolo kuna kote ya nzete ekauka. Donc ata kokipe bakipaka te ata kotala apamba baya kotala yango te e ravin wana soki mai ekwei donc nde toloba awa zelo bandako nyonso ekwei na kati ezoya kokita à partir de ah comme ça là comme montagne pour ça il y a moi bani osala ba dégâts donc et nous ça là biso to senga na bino il faut luka na moyen de soutenir ravin on a semana parce que la mode source oh ils ont baby ça côté voir côté avec komanda ati ba maya nsanga côté wana kuna so kiti côté ya kinkanga nyonso source za awa na ravin si ya moyen ba koko bisa et to senga na gouvernement bino bato ko bezwa ba image okokoma kuna pe okosunga parce que ça la malamu pour na biso to votaka ba député pa matin pour que bango baza balobeli na biso bakoloba na liboso sala na babota net oyo mosala ezate biso atokoma kolia to du jour net boy biloko nyonso eskundami na se yo moko moni yango sur famille auto nga kutu naza ata moto moko te parmi na bato na to yende ba aide kande bandeko bazolela mawana bana o mosu alinga perdre mwana awa moya kokanga motema te donc eloko na nalobaka sur ravin wana soki moya ezali baluka moya ya kokanga yango matina ma ya nzanga à partir ya likolo nde ekosalama c'est ça eloko nazalai na kombo na nga papa Jean Okanda
Alors bien, bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Balobi le meilleur site internet aux de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information sport, d'information politique, d'information musique, d'information nion surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo wala nion surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original.